Bandeko mbote mbote na bino nyonso partout bozali ezali nga ndeko na bino naye kopesa kamwa message ya mingi te comme d'habitude nako parler na scandale oyo eza na RDC concernant ba carte oyo bato baza ko salela ba carte oyo mabe en outre nalingi pena lakisa bino famille ya biologique ya Kalombo naza nango awa natala d'abord nalakisa bino voilà yango yo infiltration ya famille ya Kalombo epai Kalombo auta. Alors bandeko bokomona nani monsieur Nzabanita Zaraba Pascal tuti rwandais ye abotaka Nzabanita Floribert tuti rwandais venu travailler au Katanga dans la mine souterraine de Kipushi vers les années 50, à l'époque du seigneur de mines surnommé Mwana Kwebe, Mwana Kabwe, père biologique de Zabanita Francis Kalombo. Alors, Bokotala, minu ya papa na ye, na ya Francis Kalombo. Omoni ndenge bazali, papa wana Floribert, ayaka na Katanga na ba 50. Na banzi bomoni munoko na ye, bomoni minu na ye, ndenge azali. Alors, donc, Kalombo n'a même pas une goutte de sang congolais. Donc, bomoni paya uta, owana papa na ye, ye moko ye wana. Bon, nakolakisa siko koko na ye, oya bota, voilà. Bota la bazolo na bango koko na ye, ye wana. Koko na ye wana, oya lati linette nde papa ya Kalombo. Kalombo tuti rwandais. Kalombo oyo bakomi kozwa parole na kati ya RDC. Kalombo oyo asalaka bakuluna. Kalombo oyo asalaka batumo banao benga bakatakata. Kalombo mutu aformaka bango. Kalombo oyo na 2005 Kabila pesake bambongo ebele apanzana matete petit partout pona ba élire Kanambe. Donc asali makambo ebele ya mabe na kati ya RDC. Mais malheureusement azo yani na poto awa pa ya vandaka epai ba combattant na ba résistant ba ali basalaka yepe rien parce que biso ki combattant na biso na ki résistant na biso makasi ezali nde na koloba mais pona kosala acte eloko moko ezalaka te bomoni na banzi résistance même ya monsieur Ngwanda le défunt Ngwanda esala plus de 15 ans et bomata ngungi te baloba te bolingi te bato baloba vérité mais nga munoko nanga muta okanga ngo azate semaine prochaine nakolobela via Kasavubu via Mobutu via Laurent Désiré Kabila via Kanambe ya Chilombo na ya Ngwanda. Voilà, na prévenir bino déjà peut-être mutumoko alingaka vérité te abokolaka bana na ye na mensonge donc ekozala esengo mingi olanda nonga ete. Alors toyokana nundeko oyo. Je vais aller clôturer na sujet où ils allaient rafler na quatre actualités tout ça na sujet il y a polémique s'est créée na simple proposition ya Noël Chani et tout moni ba Rwandais batoki et comme problème personnel et jusqu'à Congolais mususu azalaka na identité douteuse na kombo ya Francis Kalombo aya ko manquer président Kasavubu respect alors que ndeko na ye Hippolyte Kanamba Joseph Kabila a autotique la biso 16 millions de morts jusqu'à kofinga molimo ya moto ya bunda pe apesa a participer na lipanda ya République démocratisée du Congo Francis Kalombo beti mabe et buzoba na biso ba congolais to tika ka bato lokola ba Francis Kalombo ba emerjaka na kati na biso non
il faut tout mettre à côté la paramètre. Et là, je m'adresse aux résistants. Ngana lingaka résistance, il y a médiatique. Ngamo on a ça la résistance médiatique. Mais oh, bah bêta catholique, la résistance c'est nous. Bah tout le coup là, bah français Kalombo. Bah yaka ko vendre na France, na Belgique, ti abimi accueilli. Après avoir participé na création, il y a ba kuluna. Bisonyo soto yibi yango. Alors tout ce qui même ce que utilisé parce que qui résistance na biso et cause la ya kofinga ka ba politicien te bolimbisa nga vraiment wana ndeko olobi ya solo ngai mutu na banda résistance ngana ya avant na combat ngana ya avant na boye mais bilan ezani bilan ezani bandeko soki yo lingaka vérité et ozano malamu mingi parce que bana na yo baokola bien baokola na kati ya vérité mais soki yo kumisaka ba assassin ba criminel ba miyibi ndeko on etali yo tika otala nga parce que ngaza musali na nzambe je ne cautionne pas les mensonges les mal non nga biso lo baka côté madame yali alo bande ko ngai tozonga na scandale oyo ya mboka na scandale oyo ya mboka nani Papi Tamba azako kende pa ya sango pona oloba na sango asenga pardon do ba uti ko tinda Papi Tamba aleka abangisa ye mi bande ko tango aleki po abangisa ye petit na biso nani inspecteur ya finance abimisi ko baliste et ye pe lobinga pesa na baliste ndeko na kotiela binango bolanda malembe pe na bokebi nyonso mais je vous préviens na bamiyi binyonso boyoka ba kombo mukongo azate hein ndeko ekosala passe pour ngazolo ba vérité mais ça te regarde mukongo azate banda tozwa indépendance soki yo yebi ba Congo misatu o bayiba ba mbongo basuma ba ndako awa na France na Belgique leka oyebisanga comme ça pena leka mais nga pona loba oya province oya yo je n'ai pas réfléchir. Car son bandi bon bandi ko tanga ba mbala moko. Hein? Bo yaki ko kuta Kinshasa, kin la belle. Bilonion so sans exception. Bo zalaki ba locataire ya ba nanda ko ba Congo. Bo yaki na kin ndenge biso to na poto koluka. Ndenge bino bo yaki e pa ba Congo koluka. Et biso to yaki gentil tozwi bino atake ba locataire soko na problème ya kofuta ndako te tozo tika yo olala ofanda ofele mabe mkongo za place ni onga zolo basweza kuta biso de 60 à 65 bandako ezanga ifongola po moyibi ala ite ba mama bana ko noteka na zando soko sisi ko teka biloko etika la kuna lobi aye abandi ko teka moyibi ala ite banani baina ki moyibi banani baina na salité a priori mukongo koza combattant ni résistant parce que biso to bundaka etumba ya indépendance to yebaka valeur mabele bino ba miyibi boyeko yeba valeur mabele lelo bokomi combattant résistant tango biso banda ko bunda pour indépendance bana combattre biso banani bana combattre abako 13e mois ba pesa biso na Kinshasa pona nini na ko développer maka bebele ndeko nanga soki yo yebi histoire mboka les cas l'histoire de notre pays est falsifiée bazui batu oyo ba yibele ko mokote ba tia mo likolo kimbango abundaka pona liberté africaine na baneni ni Kasafubu a sengi les droits des premiers occupants na 46 Lumumba avait 17 ans nazana nyonso hein na loba muke siko na obimisa binongo ba musu uta na mboka na bango bana na banzete basuma na bamai j'ai tout hein? Vraiment naza bien té même si au départ naza bien té likambo yo kalombo a lobby ezana batu bele bolo bango comme preuve bolekaka bozolo baté alors nazolo bana ba Congo o bazo tindila ngai ba toka ya muke oyo bonjour. Ouais, ngai mbota kembo na ko répondre quand même soit des Français Kalombo. Monsieur, nena lo bana oboy. Alors, ndeko soki kembo. Na yoki oyo lobi. Mais nazana importance na ngote. Toza suna batanya ko salaka biloko boyete.
Soko za mobali, soko za vrai Congo, bimisa elongi. Tia numéro de téléphone. Bimisa elongi, tia numéro de téléphone. Toyeba ko za Congo banga kati. To mona rapetio nani Pedro Kanda. Abimisa elongi. Alors ceux qui ont joué au lobby, la biloko aboye. Bazo mona yote. Ah non. Bimisa elongi. Ngana bimisa elongi na téléphone, ngana bimisa elongi na pesa pe na téléphone. Ceux qui liwe ko elanga eyenango. Naza mongolwa na bangi keloko te. Ndeko nanga isoko su vidéo oyo panza yango. Prochainement bon mona so mususu. Mais ceux qui ont la vérité, aux la Congo te. Panza yango, partagez. Boko mona liste zo bima awawa. Banani bamiyibi nyonso ba cité l'inspection ya finance mukongo azate. Batindi tamba alo basa la banki sabato la banki sa sango alobi d'ailleurs nazana ba preuve ba koma musu batindi linga ngwao. Soki ministre nani inspecteur ya finance azana kati ya Kinshasa. Auto ko bimisa liste wana na kati ya liste wana na ba Chilombo na ba mama Chilombo bazana kati. Ndeko nanga soko tali kama minute oyo suka video na suka. Et soko suka na suka panza yango. Alors totala makambo yo nani akomi yango. Oh là là. Urgent. Affaire carte bancaire de la BCC. Alingete lève le couvercle du WC. Alingete Azanani Boyoka. Inspecteur général des finances. Gilles Alingete cite les noms des autres bénéficiaires de cette fameuse carte à $50,000. Alingete na bimisaka eloko moko boye na lobaka bazo luka ba bomaye ngara bimisa na luka ba bomaye azalaka déjà président. Voilà. Pardon. Boyoka. Il dénonce l'actuel directeur des cabinets du chef de l'État, Guillet Niembo. Le premier ministre Sama Lukonde. Le président du Sénat Modeste Bahati. Le conseiller spécial François Beya, l'adjoint général de l'ANER, Enzine Kakiat, le haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yezu, bon, lui il s'est retrouvé déjà en affaire, hein. Au moins, pêché Moussouatiki, il est déjà en affaire, il est parti, Kokutana, Mobutu, Baseti Yale, de Ngwanda et le reste. Voilà, je pèse mes mots. Kokutana, Mobutu, Seti Yale, Ngwanda, Sokina Msuswana, na otaba comme on va après. Na minitro zolo baso botali nde baso fongola binoko minene kolela l'affaire, bokamwe. Bato ba porter ba malheur ya peuple congolais. Bolandati na suka bandi konangai. Alors, nani Kitenge Yezu, paix à son âme, c'est pas biblique. La Bible dit, après la mort, vient le jugement. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, Moyibi. Le secrétaire général du parti présidentiel, Auguste Kaibouya, Moyibi. Oh, nous sommes en Moyibi. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, Moyibi. Le fils aîné du chef de l'État, Anthony Tshisekedi. La mère du chef de l'État, Martha Tshisekedi, etc. Des odeurs nauséabondes planent désormais sur la République démocratique du Congo. Ndeko, Bokoye Bisanga, bino mtolinga vérité, awa ba Congo baza combien? Soki azali à cause de la moko mais pas plus. Ba Congo baza combien? Naloba ina bino, mu Congo à cause de la combattante, à cause de la résistance. Pour la destruction de la RDC, les Bas-Congo ne sont pas impliqués. Depuis 65, Tilelo, mon Congo a présenté, à sa premier ministre, payé Kewapi. Déjà, et là, on a que les Bas-Congo sont des crocodiles et les restes sont des lézards. Le pays est dirigé par des lézards, des mythomanes. C'est clair, hein? De 65, 6, Tilelo, mon Congo a représenté, à sa premier ministre, payé Zawapi. Les pays plongés dans la boue.
Dans un trou profond. Oh, nazoloba yo wanga non deni. Yebsa ni wanga non. Déjà le fait que Robano que Mukongo sera jamais président ni premier ministre et là dit que bango bazali kolo. Parce que na tango oya bango biso to bango lié na cantine tango to en classe. Ba directeur de l'école primaire, il était véhiculé. Na tango kasavu. Hein? Il a laissé plus de 13 milliards et Kenab. L'autre a pris fuite. Atika combien? Boloba. Il a fui comme un Satan. Atika combien? Kumisa atika combien? Soka zolo babo ko sande mutu. Soka. Oh, il a atika biso na unité. Quelle unité? Biso ba Congo tozo une unité, yangwana tozo indépendance. Tozo une unité. Mutu akoti ba mwa bano boma batu. C'est ça que vous appelez unité français ba batu musu na ba boye bien ngote. Naza bien te mais nazo ba vérité. Voilà. Alors, tolongo wana Toyoka siko papi tamba, même une minute à pamba. Toyoka ye. Boko yoka papi tamba, même une minute à pamba ndeko. Tozo kota siko na babakabwango. Voilà. Soko ningo landanga, exemple mala umi. C'est vrai, je Bilberer oyo salama mingi vraiment pananga bolimbisa bandeko bolanda. peux dire ceci dans des Konangai Sango. C'est vrai, je le dis avec beaucoup d'amour. La justice, lorsqu'elle est, comme c'est le cas actuellement, à double vitesse, elle peut certes protéger un certain nombre de personnes. Mais face aux évidences, un dossier qui a une partie civile, les juges sont mal à l'aise. Il y a refait passer le dossier pour décrédibiliser devant l'opinion. Vous pensez ici vous pensez que le confrère Israël est téléguidé? C'est ce que vous essayez d'insinuer ou de dire? Non, moi je ne peux pas l'affirmer ici sur le plateau. Je dis peut-être. Je parle bien au conditionnel. Parce que j'ai retrouvé une certaine arrogance qui m'a un peu surpris. Moi, personnellement, je sais que ce n'est que de l'arrogance. Je sais que tout ce qu'il affirme n'est pas vrai. Mais la dictature des faits, s'il a des preuves, il ne peut qu'être serein. Vous savez, Dégo Jean-Pierre, c'était ici à Kinshasa, un samedi jour férié. Les VPM tout, il n'a rien fait de pauvre. La preuve, son dossier était classé sans suite. Mais pour le ridiculiser et pour chercher d'autres raisons, on est parti les cueillir chez lui. Oui, histoire des années. Allô, Bandeko. Est-ce qu'il faut merci. parler d'une Nabanzi Boyoki. Toko Lukasiko yo sango. Toyoka ba déclaration sango. Mais nabanzi bomoni ba Rwanda mususu bango yo botala bango. Botraga mino na bango. À partir de mino, muto Molière. Tala ina Jeannette sukuna nani. Hein? C'est un touti. Soko moni batu na ba période ba solo ba ne ba ninga bango rien. Ce sont des touti. Ba Eliezer nyonso wana. Parce que mboko na biso sanga ba résistant. Soki mboko na biso ki na ba résistant, batu ba molero de ba kima. Hein? Batu ba Eliezer, ba tamba de ba kima. Tamba soko sali ba makamuna ye, ayaka vona na français. Pas ba résistant ba ali, pas ba combattant ba sali, ba sala ka rien. Eliezer ayaka awa na France, ba combattant, asola ba combattant tout, ba sala rien. Allez, Toyoka Bandeko. 20 minutes. Papita Mbote. Mbote Sango. Très bien. Tukutani lelo. La pension Maloba pour la droit de réponse au Sala pour 2 minutes. Sango na émission nae atangaki pa Kombo ya président Minaku ya Shadari atangi Kombo ya Kikaya atangi Kombo ya ministre Sele alobi bazo joui na ba carte moko na niveau banque centrale il rattaché na compte à trésor où chaque mois bazo ka $50,000. Je n'ai pas le temps de faire la démonstration, mais je veux que les Congolais baïbakeza marambuya lokuta. Il est demandé à Sango Mokondi au nom il y a Batunga représenté à ça la deux choses. La première chose, à présenter l'esquisse publique.
Sera Monique Aza prêt à représenter esquisse publique, à ça la dénonciation auprès de procureur pour la fonds à l'État. Batunaye qu'on représentait baza très sérieux, parce qu'il y a un mot très au sérieux. Pourquoi? Situation de Bokanabiso, les autres avec ces les lots, pas si ils ont ma casse. Koyoka ke mutu moko chaque mois à 50 000 $. Je crois qu'ils allaient exposer Moutouan à la vindicte populaire. La dernière chose que je vais dire par rapport à ça, IGF comme ministère de la Finance, va contredire Sango Mokonzi. Lettre à ministre de la Finance est assez claire, à Sengi va désactiver toutes les cartes. Et IGF a parlé d'une trentaine de cartes sans citer les noms. Sango Mokonzi, il aura les choix, soit de représenter l'esquisse, soit de recevoir élément à la dénonciation et pas la procureur. En 2 minutes, je crois avoir dit l'essentiel. Maintenant, je lance une demande à Sango Mokonzi pour toute une émission. On a disposé à Refouta s'il veut maintenant qu'on parle de ces dossiers-là. Très bien, merci beaucoup. Papi Tamba a été clair et précis. Sango Mokonzi en direct de cette émission. Je ne présente pas des excuses au nom de tout ce qui a été dit ici. Je confirme les informations que je donnais. Dans la liste officielle, il y a plus de centaines de personnes. Je ne parle même pas de trentaines. Moi, je parle de plus de centaines de personnes. Vous allez citer pour mon lettre je confirme. Qui veulent porter plainte. Je vais vous dire que si vous attendez une autorisation de ma part pour porter plainte, vous en avez maintenant. Vous pouvez porter plainte si vous voulez. J'ai fait une dénonciation. Contexte je détiens les éléments que j'ai à ma possession. Nazali confirmer la source par rapport à ce travail. Donc, l'information pour moi est confirmée. Tout au long de cette émission, individu, bien qu'à cause de la cadre, à cause de la membre du gouvernement, à cause de la cadre à parti politique, à cause de une autre personnalité politique, à cause de la carte, à cause de la rattachée à la trésor public. Nous allons démontrer tout au long de cette émission. Je vous laisse suivre l'interview. Il y a M. Jules Alignet Ouazali, mon conseiller chef, à l'Obaki en Bandekonanga, eza mawa. Nani aza ministre de la finance, eza rwandais na maboko, eza rwandais. Parce que Rwanda bazana armée na maboko na bango na finance. Na parlement. Non, na Sénat. Bandeko. Tango ye batindi Papi Tamba aya ko contredire yango na télévision batwa mona ke sango na bilukuta tango inspecteur ya finance ayoki yango atindeli sikoyo sango liste mususu eza na plus de 100 batu ya miyibi parce que liboso na baki 30 mais ye sikoyo aza vrai congolais aza inspecteur ya finance kuna basala batu po balongola ye atindi sikoyo liste ya plus de 100 personnes ba miyibi oboyoki na bachilombo na bana bazala kati mais mawa bande kuna ngai mais mawa mboka ekobonga ndenge nini ekobonga ndenge nini depuis 66 ba miyibi na mais mboka ndenge nini ndeko na regretaka Laurent Désiré Kabila kangi ba miyibi na suka yebisi bango abimoni na kangi bino suka yeki Mobutu ndabo bino suka yeki Mobutu tala bino ko obolando boyoka ko Mobutu akina unité bino yeba Mobutu te Mobutu boyeba kete Mobutu ko boma bino lobe ayebisi bino boso cela ayebisi bino na sena boma yibango Mobutu abomi Emmanuel Bamba a défendre a pekisi ba parana biso balela o balela ke boyiba ta boyoka na sango boyoka Mobutu na sango so monu ta kumisa Mobutu ko alo Mobutu na ndenge malamu aza mwana ya ba 75 ou alors aza suki mwana après 70 mais non na imsio ndenge Kabila abengi bato bozela ko yo na imsio no soki yo ebi histoire mboka parce que bon vous avez falsifié tout soki yo ebi histoire mboka ngana koloba
Yo pe leka nga na ofingote. Parce que nga na yebi. Nga na ofingote. Vous êtes venus tous na Kinshasa, bozalaki ba locataire ya ba Congo. Ba Congo ba pese bino bandako parce que boyaki neti ndenge biso ina poto ko luka. Ndenge bino tout wana boyaki na kini. Lelo bokoma contre ba Congo. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Mais mboko bongate. Zana luka yango. Comme ça total hein. Quelle ingratitude. Vous épelez. Alors tokotala oyo. Voilà, Natala Soki Soki ah Nzambe Nangai Nzambe Nangai oh mais c'est pas possible ah Nzambe aïe 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 ah voilà du régime Mobutu, 32 au total sur les 35 internés au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, anciennement prison centrale de Makala, ont retrouvé pour quelques heures la liberté, le temps d'être reçus ce vendredi 5 décembre 1997 au Palais de la Nation par le président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila. Le chef de l'État a tenu à lever l'équivoque sur le motif de leur arrestation. Aucun de vous n'a été arrêté pour des raisons politiques, leur a déclaré Mzee Laurent Désiré Kabila, le magistrat suprême du pays, qui leur a précisé qu'ils étaient détenus parce qu'ils étaient redevables au trésor public. Ce n'est pas pour vous rendre la liberté que je vous ai fait venir, a fait remarquer le chef de l'État, mais il n'appartient qu'à vous-même d'être libre. Il suffit de payer ce que vous devez à l'État. Démocrate, Mzee Laurent Désiré Kabila a donné la parole à qui l'a demandé. Certains d'entre vous m'ont écrit pour se plaindre de ceux qui ont été arrêtés peut-être pour des motifs politiques et que j'avais dit que notre révolution est pardon. On a pardonné les Mobutistes, ce qui est tout à fait vrai. J'étais surpris qu'on me dise qu'on a arrêté des hommes pour leur participation à l'ancien régime. Je tenais à vous dire qu'il n'y a rien de tel. Nous n'avons jamais ordonné que quelqu'un soit poursuivi pour sa participation au régime que nous considérons comme le plus hideux des régimes d'Afrique pour avoir créé le malheur de notre pays. Nous le faisons par conviction de ces grands pardons-là. Et non parce qu'il y aurait des pressions extérieures qui pèseraient pour nous ou qui forceraient notre conscience à ce qu'on soit obligé de pardonner. C'est pas du tout ça. Je vais donc vous le dire avec conviction que personne ne sera poursuivi pour sa participation à l'œuvre abominable du régime de la Deuxième République. Nous voulons tout simplement que nos frères, vous, parmi vous, qu'on a bien connus, ce sont les gens qui ont porté le moboutisme au sommet. Mais il n'a pas à s'inquiéter. Il doit être tranquille. Il n'y a pas de rancune politique. Mais il sait qu'il était à Kindu. Dans les derniers jours pendant les opérations.
on n'a jamais accusé d'avoir participé. Il devait défendre le gouvernement qui était le sien. Nous, on a pardonné le tout. Mais l'enrichissement inexpliqué, votre enrichissement personnel, vos avions, vos immeubles, vous devez les justifier. Vous devez les taxes non payées. Vous devez le payer. Ça ne se négociera jamais. Vous payez. Vous êtes libre. Faites promesse de payer. Répétez, commencez à payer ce que vous devez au trésor. Et vous savez que beaucoup d'entre vous doivent au trésor. Alors c'est quelque chose de tout à fait normal. Même ceux qui vous soutenez, tous ces pays grands, ils payent les taxes. Les autres. Et pourquoi pas vous? Vous ne pouvez pas avoir un flot d'avions sans justifier comment vous les avez acquis. Si votre salaire ne justifie pas cela. Alors, messieurs, on ne doit pas être dans des geôles, gémir, voilà, moi, c'est parce que j'étais moboutiste. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. S'il fallait poursuivre les moboutistes, mais tout le monde serait au mur, le tribunal aura terminé et beaucoup auraient été fusillés. C'est fini, c'est ça la révolution. Et personne ne nous a stoppé de le faire. C'est nous-mêmes qui avons voulu le pardon parce que les moboutistes ont tué beaucoup. On ne va pas les imiter. C'est ça, c'est pourquoi beaucoup d'entre les tueurs du moboutisme ont la vie sauve. Il n'y a pas autre chose. Alors, ne parlons pas de politique lorsqu'il s'agit des sous que l'on doit au trésor public. À votre place, je payerai. Allô, Bandeko. Nalinga na lobele moko omoni nde Kabila kangi wango soki azangi Mobutu ko na bomai bo deja bandeko bino na banzi boka Mobutu bozaki na ba village bino zolanda nga Mobutu azui pouvoir na le 24 novembre 65 boki na ba village la plupart ya bato na banzi boyo Mobutu te